Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus pour 5 minutes avec César Ngadi. Vous voyez que 5 minutes avec César Ngadi et Zouakabino, plus ou moins 5 minutes. Et les gars, 5 minutes, de façon que Binonio surtout, Bozala na moyen ya kolanda yango partout dans le monde, même bateau Afrique, bazako benganga balobi avec connexion à bango, bazalaka na possibilité ya kolanda 5 minutes. 5 minutes, il y a lelo ezali 5 minutes mogo spécial béni. Boyebi que na 5 minutes tozwaka part ya mutute, tosalaka jugement te, mais il y a lelo 5 minutes, il y a lelo vraiment jugement ezali kaka ke bateau bazako kufa. Bateau bazako kufa na béni. Bato bazako kufa na Congo. Donc Congo yango ndenge nini 5 minutes ezako tuna ke ndenge nini na Congo bato bakufa kaka. Na beni tomoni bana mikie bazako boma bango neti banyama. Personne ne peut rester indifférent na situation o ezali koleka na beni. Yango na 5 minutes avec César Ngadi boyebi ke to sala jugement te, mais 5 minutes à lelo to sali jugement. Totu na bino ndenge nini batu bazali kokufa na beni na Congo batu bakufa kaka to sala nini yango toza kotu na bino to sala nini malchance nini Congo ezwa po batu bakufa ka batu basufra kaka na mboka na biso to mona ba mboka masusu batu bakufa te kaka na est na beni batu bazako kufa mais communauté international ezali kolobelela yango te. Mais 5 minutes à lelo tokoyi kotika la indifférente na situation o ezoleka na mboka na biso na Beni tozali kolela elongo na population ya Beni. Donc ezali kopesa biso mawa na motema yango na lelo César Ngadi 5 minutes à saleli yango spécialement pour na batu ya Beni. Donc tozali ko compatir na malheur na bango na pasi na motema parce que Beni tozako comprendre te na Congo ndenge nini bato bazali kokufa na marche to monaki ba combattant basali marche moko silencieuse po na Beni le lobo baka o César Ngadi a côté la ba combattant te a critiquer ka ba combattant mais soko ba combattant basali likambo malamu to ko loba yango pe to ko côté la bango net marche na bango ba organiser lelo samedi le 20, je sais pas si c'est samedi le 21 lelo na Paris to sepeli na yango. Donc le lot vraiment RD Congo Info 5 minutes avec César Ngadi et féliciter ba combattant parce que basali musala ya malamu. Donc binomo bomoni ke soyi ka malamu 5 minutes César Ngadi alobaka o e sengeli aloba. Donc le lot vraiment to 5 minutes spécial wana ezali pona Beni poto la sabino ke biso nyoso tout to zali kolela situation o ezoleka na Beni ndenge batu bazako kufa. Donc personne peut rester indifférent dans la situation Oyo et le Canabé ni Sogozali congolais. Neti RD Congo Info 5 minutes avec César Ngadi. Tozali ba congolais yangona lelo tolobeli yango pe tolobi yango na mawanyoso tozali na pasi na motema na Oyezoleka na Benukuna na batundengi bazali kokufa. Donc derrière la caméra Joe Flèche, Monique, image changé, dans RD Congo Info, image comme il y a Flèche. Donc derrière la caméra, Joe Flèche, donc caméraman attitré à RD Congo Info. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes spéciales bénies sur RD Congo Info. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur votre site préféré. Comme on dit toujours sur RD Congo Info, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps.